Ebembe ya secrétaire ya commune ya Kinshasa wazali bongo lieutenant ya la police ya commune Kinshasa koleka te tomoni pe Major Aimé oyo ye pe a travailler ki na ye Major Aimé muninga na yo oyo bozaki na kati armée lelo azali te na yebi te soki na koloba impression to regret ni kozala nango vis-à-vis ya liwa ya ndeko. Bon, regret ça vraiment makasi na sens que personnellement na sala ki awa comme commandant commissariat adjoint chargé des opérations et renseignements na sala ki na ye Azaya ya moko officier moko vraiment intègre azaki na problème na motote commandant rayo ye pasali lieutenant ko pesa biso sango na yo makanisi na yo par rapport ya liwa ya papa Kaza. Merci vraiment pour na motuna oyo papa Kaza dia muto to saine mingi na commune ya Kinshasa ti ndenge réforme ye tout ça lelo to na Korekine a aider biso mingi na secrétariat. Aza papa moko na bana ko respecter mingi ko to bandaki na sikida comme OPJ ti ya longo a commis secrétaire na niveau état major de commandement moko azali lokola mwana na ye mulenda Francine na tikaki biso nde to salaki na ye e na lingaki mingi et puis pe bana ko to sanga mingi e moko na okaki liwa na ye sala yenga pasi mais za makambo tata nzambe nzambe na pesaka yende azwaka nde totiki misala totiki beglise toye poto kabula mawa po nzamba lobi esengo na bato na maele na okende sika na kufa po wana ne kopesa maele yango toye poto kabula mawa mulimu na yepe na boboto o tokana kite tozolela e commissariat mobimba elongo na ba société nyonso na ba poste nyonso tout donc tozala matanga munene na kati ya commissariat Kinshasa nzamba bomba mulimu na ye na Jean Paul yo mutu bozalaki na papa Kaza di obande ko yana mama mikanda po imbe ko signer makanisi na eza boni na liwa ya papa Kaza di est-ce que liwango boyambaki yango ndenge ni tango boyokaki bon et ça biso pasi ko bungisa moto to mesana ki na ye de temps à temps tozalaki na ye eza njela ya biso nyonso molimo na ye pe magana kimia c'est bon. Merci beaucoup papa okoloba osasangoni bozalaki nango na ndeko Kaza di. Bon, naïbi que Azalaki na commune alaki très gentil hein. Ngamo comme ça na problème na yaka yemuta idaka ngai po ndakwa ko résoudre problème wana. Voilà, souvenir na tika na moi. Papa, okolo banini mo pona. Ngai naza maître Mabia, naza avocat. Naïbi papa Kaza dans tak OPJ. Et se passe que il y a cela une semaine, na Bongisaki carte électeur. Donc il y a qui celle-là qui a PV à constat. Donc grâce à PV hollandais, bah pesa qui a carte électeur. Donc je suis surpris que les là bah nos senga qui a Koufi. Donc on a bien personnellement en tant que OPJ, on a vu que biso avocat tout ça la musala mingi na ba OPJ. Donc on a bien personnellement surprendre un que Léon Atongo la ultime et à Koufi. Donc on a bien personnellement. Merci beaucoup. Ok, donc ça n'a pas cinéma wana mitema bande ko nyonso to bazali ko loba pona liwa ya ndeko Kaza di wazala ki bongo commandant na kati ya commissariat ya commune ya Kinshasa donc akufa ki esali vraiment bato pasi a tozali ko kende tozali ko tala ndenge bato bazali ko lela na pasi na mitema eloko oyo esala makate ezala kate donc oyo Azalaki Bongo, mon commandant secrétaire général adjoint à la commissariat ya commune à Kinshasa et pas le colonel Dani à Kambaka Azali Mosika na mikili ya poto mais Azali ko compatir na famille ya papa Kaza continuer ka na passe na mitema tozali bongo na commandant Dadi o ayeba ki pe papa Kaza di commandant Dadi émotion na yo ya koyoka liwa ya papa Kaza do azaki secrétaire na kati ya commissariat ya Kinshasa. Ça qui passe, toute séparation est difficile et pas si. Tant qu'on a appris et de passer parce que la journée
oh ya koyaki tozalaki na commune tosolaki na ye mais baya koinforme biso na ba 17h ke akufi esalaki pasi bon eloko osala ete nzambe nde apesaka nzambe nde azwi tokomisika nzambe na nyonso esalami na oyo eleki awa tozali toujours kocontinue kolela na bandeko nyonso tozaleli tozali nano na komanda oyo bazalaki bayebaki papa Kazadi batravaillaki ne bandeko kozwa quand même impression na bino to regret na bino mpona liwa ya papa Kazadi. Bon, mpona liwa ya papa Kazadi ezosala biso mpasi mingi na motema nga moko nazali surpris aza motu moko malamu tobanda asali mosala bien. C'était notre secrétaire. Bon, je ne peux rien dire. Ils ont passé la montée na minito pour naza minga kolobate. Parce que kolobaka yangwana yo sa trip so na passé la montée. Commandant yo lakina olobani na disparition ya liwa papa Kazadi. Bon, papa Kazadi azali moto oyo tosaline mwa mingi. Azali secrétaire na biso par rapport à comment il a ressources humaines. Il était brave dans Moussala Nae et nous avons dit chaque tongo sur Kutani, nous avons partagé solo là tout ça. Alors, quand Koufi et puis ça qui passe, vraiment passe parce que le samedi, tu sais qui naie, na capitaine Paus to Vandi, to solo libre 16h30 to Kabwani. Il y a quelqu'un qui Paus à Kei. Dimanche, on m'appellera que non, à Koufi. Jusqu'à présent, on a une émotion, je ne sais pas. Commandant Chikia, impressionnant par rapport à Liwa. Bon, commentaire Mingezate, tu as un amant, tu chef Nabiso, papa Nabiso. Mais en tout cas, tu as un amant, tu as un amant. Bon, balobi circonstances nous soyons là qu'il faut remercier Nzambe ezanzira bisotu Nzamba bomba moli monesika ke abatela bao batikali ongana kolobaka yango. Oui. En tout cas, liwa papa biso oyo sainga ma passe mukamakasi. Fai benganga digital na salaka na maison communale ya Kinshasa. Ah, na vanda kina malamu mingi mikolo ebele. Le même samedi, tu as une PKK. Passe à Kosaranate, Naya dimanche Moussala, Naya Papa Koufmele. Samedi, tu as une donc suspense moi au Saranate. Merci beaucoup, Tozali Kokoba. Awa, comme on a autorité administrative, il y a commune, il y a Kinshasa. Au Koyokoloba, impressionnant par rapport à Liwa Papa Kazadi. Merci beaucoup, Papa Kazadi. Déjà, Papa Naebi, pendant la commune de Kinshasa. Il y a presque 20 ans, dans mon secrétariat de la commune, et ce qui n'a eu le rôle de la chose de Bale, souvent tu dis que mingi makambo Bale. Hier renaissance ngai mana. Chaque tongo suka sai suka na koti, photo ba la discussion ala. Ti to ka to sisi to amali to ke kande ngwa. To ke na reso to ka discussion Bale. En tout cas, na mona place à soir la té. Na mona na ka place ba soani la kombo na été. Ou bien que aloba ke na mona la té na yokate. C'est un peu ça que j'ai, les souvenirs que je garde. Merci beaucoup. Awa tozali bongo na SD adjoint oyo azali bongo collaborateur ya papa Kazadi okoko epesa biso émotion tout temps besoin qui nouvelle ya papa Kazadi okoko koloba kanisi. OK, papa Kazadi moko na biso azali commissaire lokola ngai. Alors sala ki biso passe parce que tozaki na musala toute la journée à samedi. Il était là présent, Nenga Zalaka, Tosel Moussala bien, à 18h, à la Kibiso, et ça n'a pas pour un officier de permanence, Abi, Abenganga Mingi Yaya, son Benga Zadio Mambenga, Zon Senga Yaya, Gana Kenda, Abi, Vie Kende bien, Sopet Tozo Fazé, Domona na Lendi. Alors, Naba 20h, Ademazo Bengangano, Papa Kaza Yakoufi. Alors, le seul biso passi. Nazaki yango sangwana penza passe na permanence na la samedi nazaki bien ti pour habilité journée mobimba zalaki awa ambiance comme toujours azaki vraiment très bien alors eza volonté nzambe nzambe moko sepeli kazo molimo na ndenge wana. Merci beaucoup tozali Kokoba kaka impression na yo par rapport ya liwa ya okolobani mpona makanisi ya liwa ya bon ezo tungisanga makasi aza mukolo tomesanaki na ye tonio kome na ye mingi
sage moko parmi les grands sages de la commune de Kinshasa moko qui Papa Kazadi, c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème avec les gens. Il était bon envers tout le monde. Lui c'est un ami, Azapé commandant, Ayebaki Papa Kazadi, impressionnant parce que Kilmouma Bazali Kolanda, Tozali Bongo na Info 16, nous disons colonel Dani, ou les Kwazali na Paris, donc tout ça spécialement parce qu'il y a qui loin de jeux près du cœur, il y a un autre mec qui console l'émission, Makanisina pour Naliwa Papa Kazadi. Oui, Papa Kazadi c'est notre vieux, il doit vivre là longtemps, surtout que Bisso tout ça il n'a pas né belé, Aza Papa na Bisso, Papa moro bien. Alors, il été, Kimia, attiré pour na mon côté toute sa vie. Donc, attiré aux anapona moutoute, tu es vrai na papa bien, à salipe moussa na bien. Surtout que Ngai na travaillé na papa bané belé. Même na ba chef union sur les cas bon. Papa Kaza d'être aux ana problème na ba konzimo côté. À sali ba continuer sur moussa ndenge sengeli, a servi police ndenge sengeli. Donc à part ça, Papa Zabien, les deux communautaires au Sengeli Nzambe Mutabengie, puis ça vient de la propre volonté à Nzambe Moko à Bengie, Ngonganae Koki, en tout cas Mutumo contesté volonté à Nzambe Azate. Volonté à Nzambe Koki Sami, Papa Ke, et que son âme repose en paix, au Sengeli Tolobango, on est avec ma collègue Nae. Merci beaucoup à tous les commandants Constant, impressionnant par rapport à Liwa et à Papa Kaza. Bon, tout d'abord, tous allés émotionnés parce que tu dis que non, à Kokaki, que Tika Biso, Nandenge, à Tiki Biso Boé, et Zali Liwa Moko, tu s'attendais qu'il n'a rien goûté, bien que y mais la vie continue quand même. Hein, à Koufi, mais Biso à Tikali, il faut peut-être tirer les leçons par rapport à Oye, à Sali, Namokili, jusqu'à ce que le Lonzamba Bengie. Et que Tokosenga na Nzambe ayambaye molimo na ye reposer na kimia pe ba oyo bakotika na libota na ye bana mwasi en bref toute sa famille Nzambe abatela bango batikala na kimia pour que na sima likambo muso ko bima sima na été que non famille o mwasi ya mabe na sens wala raka mais tozaka na mawa ya kolela ye parce que ça mutu moko yo to travailler na trop ngai personnellement ko ya na commune ya Kinshasa na kutaki bango na commune ya Kinshasa ba yambi biso et puis ba meki ko encadrer biso outre avènement ou bien ya ndenge ba mise en œuvre ya police de proximité mais bango au départ to kutaki bango et qu'ensuite tu es que l'ensemble concept de police de proximité jusqu'à ce que Ndenge à Tikibiso na fonction il y a secrétaire na niveau il y a commandement à la commissariat Kinshasa. Souvent c'est mon vieux, il me prodiguait aussi beaucoup de conseils. Vraiment je ne sais pas, je manque de mots à dire, mais comme la mort est inévitable, je ne sais pas quoi dire. C'est mon vieux, c'est un officier père de famille, il a laissé des enfants. En toute chose, Nakolobaka Aboye, ma belé à Bakoko, et Yambaye ne s'en place à qui. Et là, on a Kolobaka Yangwana. Bisopeto Tikali, tous en courage. Ok, bandeko nyonso tu bozali kolanda ebiso na émission bosolo to ebi que loin de yeux près du cœur vous allez toujours ce côté na Katia France na Paris na Londres na Angleterre na Afrique du Sud na Chine na Dubai mboka nyonso tu bozali kokuta na biso na Info 16 na émission na bino bosolo o epesa makabongo pa ndeko na bino RX Kalingunda molobeli na bino azali koloba pona tina ya makamu na bino tozali koloba kaka pona ndango ya mawasoki tozala kibongo na komi ya matete pa wape mama Esther Mukendi Bombo soki azalaki alingaki quand même à contribuer parce qu'il y a Zali makolo et ya commune ya matete et pas wapi ndeko na biso lisusu soki tozaki na commune ya Kalamu docteur Yansmine Onia alingaki pe aussi koyeba ko partager mais malgré bazali na kati ya communauté de loin de près bazali toujours ko soutenir pour que œuvre nyon surtout et kende liboso balobi ke liwa ezali nzela ya moto nyon surtout pambate nzambe yemoko ayebi oyo tozali kosala merci na biso bando même biso na ba concert atana ndako za na problème yo tunie akoyeba ndenge nini ya kopesa au concert zaki gentil na biso
yango nozoma tozolela soki outi musala otiki bateni na désordre akoclasse yango akobongisa yango tozoregrete mpo ifale abela tomemata ye na hôpital mais tomemi ye na hôpital tovisite toyoki kaka tozalaki ne jeudi toya samedi tokaka vie ezali akufi eza nzela biso nyonso nzambe amemi ye na lolenge andimelaki na ye ke akende yango wana aza na maloba ebele te molimo ne efanda na kimia eza nzela na biso nyonso. Maman commandante, émotion par rapport nakoka na ngai ta koloba te nde eza wana liwa na ye elekeli nga makasi liwa ezalaka malamu moto abeli ata kobela Kazadi abeli te mardi nazalaki awa tosololi na ye me esala ngai émotion moko makasi nde naza bona okoka te me eloko ya koloba ebele eza te eza nzela biso nyonso moto na moto aza na tour na ye lokwa tour na ye nde ekoki akei nzambe apambola ye afungola nzela na ye malamu. Merci beaucoup. Tu as commis vraiment Nasuka Bongo ya émission. Colonel Dani, tu as dit que ata ozalité, mais tu as toujours que ça la musala pour ekende. O ya kufi azalaki bongo mokomi na kati ya komi na Kinshasa o azalaki bongo koyeba ko sunga bato. Vraiment azalaki chaque fois so na ye na kati ya komi na Kinshasa, on faisait des blagues comme si tu azalaki vraiment ba camarades, azalaki mokolo mais soki na ye ninga koyambanga docteur to robeta ne liboko. Dernière fois to zala na ye asombaki lipa alingi kolia na ebise pesanga lipana na ebise soko boyi omona ngano discussion to kosala metango azoki lipa wana apesa ki ngai na ebise ke na kolia ngote na kati na china munoko abina nga kinde nango na bité na okena ngote na yako pesa. C'était vraiment une personne que quand je regardais il était en face de moi, donc on parlait comme des amis. Donc c'est avec regret liwa ezali nzela ya batonyo surtout papa Kazadi place okei ozala na kimia libota na yo tikala polele soki makanisi ya mabe ekolinge ya na sima pona libota na oba ba kopanza bango ekozala ni les sans effet problème na yo nyo surtout na circonstance nyo surtout libota na oba ba kokomisa nzambe parce que yo zali moko ozala ki moto akimia olobaka te olingaka problème te ozala ki toujours malamu nzambe azwa lokumu nde tokute na bino na mikolo mizali koya. Un commandant second à vous chargé d'administration. C'est l'ambiance militaire. Ok. Ce que Makambo et la soda la police de l'Église. Faites porter les armes. Faites porter les armes. Héros, ouvrez les mains. Héros, ouvrez les mains. Armopé répond. Armopé répond. Armée. Les lettres et qualités respectives, chers collègues policiers et autres compagnons d'armes. Encore une fois, il a pris au bon Dieu d'arracher parmi nous, en plein milieu du samedi, 4 août 2018, Samy. Qui fut le commissaire adjoint Kazadi Toubis Aréné dont nous rendons hommage à ces jours et dates. Fils de Ndando et de Bamba, Niabu Wakamanga, localité de la Côte d'Embolo, profession policière, agent de l'État, matricule 1195, 30 dans l'armée des aviations, sous-lieutenant. Vous avez Madame Ntumba Matanda, Georgette avec lui en fille et garçon. En 1970, il termine ses études primaires à l'école Kenakuna de la mission catholique de Kabila Kamanga pour l'obtention d'un certificat d'études primaires. Formation militaire. Et puis d'abord avec vocation patriotique, il se fera recruter à la gendarmerie nationale, chef de Matadi Malo, couvert par un bref admis à l'école de la gendarmerie, de maqueter en sigle et jeu de lettres, sanctionné par un brevet, ont tendance à se faire écraser par la peur de l'événement, par manque de base solide. Nous enseigne clairement dans le livre d'Ecclésiaste 3 du premier chapitre jusqu'au 4.
y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est à pour pleurer, un temps pour rire. Activité de qualité et qualité, le commissaire adjoint Kazadi de Poussé-René vient de tirer sa révérence pendant que la nation congolaise a encore besoin de lui. Et ce Dieu tout-puissant de lui accorder le adieu, le policier du peuple, adieu, Kazadi. Que l'on donne.